bato nyonso bangi baya mes lobby esengeli ba obaza posa mituka batika mituka na bango bakotika mituka na bango wapi bakoza Transco wapi comment ils allaient organiser. Merci nalingina bananono na pona ba masse belé tous bakoya nalingina rappeler Baline, j'ai parlé tout à l'heure, il y a Baline. Alors, tout s'organiser qui est église, ils en fonction, il y a Badoyene. Ok. On est parti à Kin Est, Kin Ouest. Alors, nous avons rappelé quand même. Nous avons rappelé parce que c'est important, parce que nous avons continué que nous avons appel, et retourné à nous avons biswapi. Alors, Badoyene, ils allaient répartir comme ça. Pour na Kinshasa Ouest. Kinshasa Ouest, ils allaient na Doyene à Saint-Léonard. Bango bako kendo côté le mana terminus ya Mbudi ezana doyene à Saint-Cyprien na Saint-François bango ba hôtel mana Kitambo magasin ezana doyene à Saint-Sacrement bango bazana Binza Delvaux ezana doyene à Notre-Dame de Grâce bango bazana rond-point Upen ezana doyene Saint-Noé Mawagali Saint-Esprit et Notre-Dame de Sagesse bango bazana rond-point Ngaba. Pour na Kin Est, nous avons doyenné Sainte-Marthe, bango bazana Ntsele d'Aipen. Pour na doyenné Saint-Kibuka et Saint-Marc, bango bazana Kingasani quartier 3. Doyenné Saint-Frédéric, bazana Pascal. Doyenné Sainte-Thérèse, bango bazana station service à Sainte-Thérèse. Pour na Kin Centre, ils ont doyenné à Saint-Alphonse, bango bazana rond-point Matete. Saint-Augustin, bazana Réa sous-région, Saint-Gabriel, bazana limité 16e mairie, et puis doyenné Saint-Joseph, bazana Victoire, doyenné Saint-Antoine de Padoue, bazana arrêt 24 novembre, bazana 24 novembre sur arrêt Landou, et puis enfin doyenné Saint-Pierre, bazana sur 24 novembre croisement triomphal. On est allé pour la ligne dédiée pour comment la site n'est répartir. Alors, tu sais, nous avons bus, voilà, peut-être qu'il y a besoin de préciser, ou bien, monsieur le ministre, et c'est qu'il va foutre à tous les affiliés. Parce que tu peux comprendre que les bus nous transquatchés, ils allaient dans compte l'église, ils allaient, gouvernement, ils allaient, nous devons foutre à ticket. Le gouvernement a acheté carburant et belé pour les amateurs. A eu vraiment à disposition, nous surtout, mais Transco, ils ont établissement public, ils ont servi la population, la prix vraiment assez 500 francs. Okay. Donc, va garder le même prix, quelle que soit la distance. De 500 francs. Toujours 500 francs. Donc, carburant, vous en avez, donc, le gouvernement a acheté carburant et belé dans Babissouana. Donc, va tourner sur tout ça là, mais le prix reste 500 francs. Alors, monsieur l'abbé, colonne dans le bus, monsieur l'abbé Ken, au bazar à Mituka, comment vous avez prévu? Je ne sais pas si Mituka n'a pas un puis pour bazar bus. Parce que le bus, c'est au Moutou et au Comanandolote. Yambo penza tokoyebisa na bayebanso bazali na mituka te batika yango na ndako tobongisi manso po te bazwa batransport en commun luka tobongisi mituka ya Transco oyo ekoki komeme bango te na esika wana ezali penza plus facile yei bale mpona baye bamoni te bakoki kozwa wana te bapersone na mobilité réduite baye bazali na mwa kokoso mpo ya kose déplacer bakoki koya na mituka kasi tobongisi parking na Sendwe epai wapi bakoki kotika mituka ya bango mpe kokoma te esika ya misa nde mai tobongisi po ya bango wana. Alors, monsieur le journaliste, monsieur le ministre de la communication, pour le journaliste, qu'est-ce qui est prévu? Pour les journalistes, d'abord, on a eu hier. Toujours la lingala, toujours tout ce qu'il y a pour nous deux comprendre. On a oublié que lingala il y a Beken est terrorisé comme ça. Mais ceux qui battent ça là-bas. Alors bien qu'on ait n'engé balu barakote na bino au moni pour na bapandi sango pour événement na stade to komisikoyo. Il y a sali musala nae ndeko Jésus dans la salle musala nae musala etkali ya kosala ya mingi za musala ya ba journaliste pour bangonde il faut balakisa na mukili o ezosala. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter ba équipe nyonso ya télévision nationale bandana maman directrice générale oyo azapena nu ya kolala te et là qu'ici que les gens sont vraiment mobilisés pour que makambo le kanakimia les lomba la liboso batu ba monaki
reportage penza durant parcours Mobimba. Il y a Santo Papa, Ti, Nanenga Komaki n'a parlé de la nation, et puis qualité, Oyo Batu Batalela qui lelo, Zaki qualité Oyo Tolakaki, parce que lelo, il faut tout rappeler que Ataba diffusion et salami na KTO, topé na ba chaîne mususu mondialement, basaleli musala o RTN Sasali. Il faut Batu Baye Bake, lelo en tout cas, Boye, ya Santo Papa, et Pesibiso Penza, Mwinda. Tina Mamokilio ya libanda kasi pona ba journaliste alobi to salaki après briefing to salaki to betaki moi li solo pona ko expliquer bango moni événement est tellement monene que ba journaliste netinandolo ba journaliste ba su ba accréditation ba komi ata ba 500. Nous avons voulu que l'événement est couvert par tout le monde parce que nous voulons que les journalistes pour restituer un peu ambiance nyonso ekosala malobi pona bango tolengeli salle de presse nakati ya site salle de presse ezali o soko kei okozwa ba élément nyonso zoluka ba information sur l'événement programme site internet connexion internet to bolengeli tse moi café pour neti to tikaki na tiki ebele bakolala kuna po baboyi ko kota na bambouteillage ko kikozala na tongo yami bale toyambi ba journaliste à libanda mingi omoni neti lelo na parler de la nation tokokai kozwa 500 wana nyonso te to sepeli parce que ba journalistes congolais en tout cas ba nationaux ils ont fait preuve de beaucoup de compréhension balobi ba wana comme ba uti busika na Santo Papa toti la bango wana mais na ba canaux to mettant en place na niveau ministère bazozwa ba élément pe bazozwa makambo nyonso kasi pona lobby na ba disposition sécuritaire ndenge zwami ba journaliste pe mingi ba kovanda ba kovanda il y a un espace auto-aménagé pour na ba photographe mais surtout lobby ba chaîne la télévision ya Kinshasa zarasoki 200 surtout lobby 200 caméramen ba kende kokoma lisusu pe nungu yango to conseil bango ba misu bovani na bino na salle de presse to kopesa bino ba image soki bomoni po site za munene bolingi bo sala neti ba micro baladeur to pe ba vox pop. On peut organiser ça, mais il ne faudrait pas perturber l'ordre établi. Ça peut se faire après la messe ou avant la messe, mais ça ne peut pas se faire pendant la messe parce que normalement, pendant la messe, mais pour le reste, biso tout ça vraiment qu'on s'organiser pour qu'on faciliter. Neti lobby bapandisango yo qui a bekana lobby na organisation to sali to lengeli bango entrée spéciale pour la bango. Entrée 28. Entrée 28 pour la journaliste. Ensuite, to PCP point d'embarquement. Il y a ba journaliste, je pense qu'à partir à 6h, ba bus et Rosala na gare centrale. Pour moni axo et Rosala un mususu ba to Rosala moi mingi bo côté li na bino na gare centrale, bo welate ba bus amis ba lemisa to Rosala nango ba navette. Bo la mukande tongo, bo zala ba to liboso pour na kota na site. En tout cas pour le reste, nous allons continuer de suivre Petotondi Bango Botondi Mingi parce que mon événement au depuis bandi accompagnement eza makasi mingi ce qui peut to mona ki ba congolais ba telemi lelo eza po ba pandisa pe ba sala ko ya bango musala yango tozo compter pe lobby ba continuer kaka musala oyo ndenge to bandela ki po makambo nyonso ele kana kimia pe message ndeko ekila pesi to pe abeka na pesi sur les dispositions bango baza bato liboso il faut ba comprendre un peu pour ba relayer ya suka na ko bakisa lobby eza messe parce que na yoki bato bazolo ba maramba ba invitation mingi voilà l'air bato bakendaka na messe ko sambela ba invitaka yote mais comme eza événement munene au regard ya dimension ya pape ou eza autorité politique eza pe autorité ya église on a aménagé espace pour na officiel on neti ba ministre neti ba député l'air bakoya protocole akole kende kola kisabango place o balengeli pour na bango kasi pour na batu nyonso oye na yo neti oye na yo messe normale ba volontaire ya église bakoyamba bino pe ba rediriger bino bisika oyo bokoki kovanda pona kolanda messe na kimia. Alors avec Ken Togolobisa abbé Emmanuel Kola tout à l'heure fait qu'est-ce qui est prévu dans le programme avec Ken na mo mokuse batu bakoya attitude nini moto sengeli aya nango
qu'est-ce qu'il doit avoir en main, qu'est-ce qu'il doit préparer pour la AMS Lobinatongo. Lilo Natongo. C'est le roi Tolobaki, na mikolo meleki, tosengi na bango, baya na mikumba mingi te. Toko ya po na losambo, kozwa kaka mayema bongi penza pe mazali na tina. Juste prendre l'essentiel sur soi. Mikumba te, pamba te, na niveau ya ba checkpoint ya sécurité, bako vérifier nyonso wana. Donc bongi malamu buya penza na mikumba te. Pe ko beta c'était pour akoloba te tozo ya losambo mpona ekolo ezali ya solo eyenga enene feti monene mpenza kasi tobungisa na makanisi te mayemo santu papa ayeli kosangisa bakongole banso mpo akosambela mpo ya ekolo soki tolandi malamu lelo na mayema alobami na kotalaka mayema mokonzi ya mboka alobi na mpe mayeye moko mosantu papa alobi basengeli kosalisa biso tomiyingisa okati ya biso mei pa kotala buzindo boye ntango mosusu tokoki komona te mpe kokanisa te ya bomengo boye tozali na yango mpo ya biso me mpe boniboni tosengeli komitala ministre alobi yango wana mboka ya biso ekomi pays diamant ndakisa wana esalisa biso po te tokota na losambo lobi na kotalaka likambo lina lokola libakuli nzenga mpenza ya kotala lisusu malamu mpe kobongisa mabongi mpo ya bomoko ya ekolo ya biso mpe po te tokende na posala tuno ntango papa kolobaki pays diamalingi koloba nini mais bon natuna kaka abekolo totuna quand même ntango papa alobi kongo ezali pays diama na ide na ezalaki nini yo ozali sango ya liboso mpenza nalingi kosisa manso awa te mpo alobi yango se mbala yoko te abandi wana na kolakisaka boni forme na yango ekozalaka po akosouligner dimension ya diversité ya mboka na biso mpo akosouligner boni mboka ya biso ezali na nkita mingi mpenza diama ezali likambo moko ya ntina mpenza yango wana tosengeli komitala na lolenge lona na lokumulo etozwi na ino mpenza na nzambe mpo ya mayemaso apesi biso mpe boni likambo lina linzenga solo kasi ekomemela biso makambo ebele mboka ya biso na ngambo ya esti ezwi boko makambo mpo ya nkita ya biso yango wana akobeta seta alobi tolongola maboko alobi yango polele balongola maboko mpo akoloba te ezali libulu ya diama te epai wapi biso banso tosengeli koya kotia maboko mpo ya kolongola nkita ya mboka tomisana na makila te kongole asengeli solo kozwa lokumulo ya zwi na nzambe na lolenge ebongi koyeba yango na makanisi maye mpe bayebanso bazali nzonga nzinga na biso basengeli kosalisa biso mpo te mokolo moko kongola yeba kotelemisa lokola nzembo ya lokumu ekola biso. Monsieur l'abbé, on aura le temps de développer de développer cette pensée du pape parce que personne ne s'attendait à ça que le pape viendra dire ça. Le texte est très poignant, si vous le permettez, et il est très profond. L'on ne saurait rien faire. Je crois qu'on peut même analyser phrase par phrase pour en estimer la teneur et la profondeur. Absolument. L'on devrait en fait s'asseoir et commencer à analyser pour voir tout ce qu'il a dit en fait. Je crois que si on peut méditer même sur ces textes-là, on se verrait même. On va organiser des émissions pour vraiment réfléchir, comprendre la pensée du pape, qu'est-ce qu'il voulait dire. On aura le temps. Et c'est pas encore fini. Demain, on attend. Demain, on attend. Et à chaque fois, on en prendra de la graine, je vous dis. Mais d'ailleurs, monsieur le journaliste, excusez-moi, aujourd'hui, il y a une petite difficulté pour la traduction. Je crois que pour la messe demain, il faut s'assurer avec l'Église. Peut-être que l'abbé Ken pourra nous dire, est-ce qu'il y aura une traduction simultanée ou est-ce que... Mais le pape parlera comment en français? Déjà, nous... Je peux dire quelque chose. Oui. Je suis de la commission de la liturgie. Alors, je suis l'abbé Kola. La messe sera célébrée dans notre rite. En rite zaïrois. Mais quand on parle de rite zaïrois, ça ne signifie pas directement Lingala, puisqu'on parle de Lingala à Kinshasa. Les rites zaïrois, ça signifie qu'on va prier selon notre culture, notre expression de foi. Alors, la messe sera célébrée en français. Donc, c'est-à-dire le rituel est en français. Évidemment, avec des parties en Lingala. Mais par rapport
au programme des chants, puisque je suis le maître des chants. Donc, nous avons choisi les chants en 4 langues, nos langues nationales, mais aussi en français. Le français, c'est la langue officielle. Alors, le pape, son homélie, il y aura une traduction simultanée. Ok. Donc, on aura un interprète qui parle au fur et à mesure qu'il dit son homélie. Donc, M. Labekola, on peut dire aux gens, au public qui nous suit en ce moment, s'ils ont envie d'aller à Ndoli, ils peuvent partir maintenant. Là, c'est la fête qui a déjà commencé. Voilà. Alors, je vais le dire en lingala. Fête et bandi. Fête et bandi na nini? Fête et bandi na veillé. Ezaki la conclusion ya Triduum, mikolo misato ya losambo. Kasi na kati ya veillé wana tozali na nini? Babongisi ba exercice spirituel, mimekano ndenge na ndenge ya losambo. Eza na kati ya loyembo, eza na kati ya kokumisa Eucharistia, to na kati ya kotubela. Ce thème na biso, c'est tous réconciliés en Jésus-Christ. Donc to sengeli kobongola mitema. Manso ekobanda na kati ya motema pe komona libanda. Awa mboka na biso ezali nkita ya diamant ya solo moko congolais asenge aeba te azali pe nkita. Nous sommes tous précieux devant Dieu, précieux devant les prochains. Alors, tant que tu as exercice spirituel, à partir de 6 heures, tu as une animation, mindule ya kafu, pour kolakisa te ya solo tozali kozela papa. Kino akokoma, tango akomande, loyembo tobongisi ya koyamba ye. Toko rappele te azali bongo successeur ya Pierre, Petro, oyo azalaki bongo apostolo oyo Yesu Kristo atikaki bafungola. Tokolakisa yango te ye azali 266e pape après Pierre. Osoko kei na Vatican esika asalaka misa na lotale na se nango nde lilita ya Santo Petro ezali. Bongo ezali bobiangemi wana ezali kaka mpo ya bakatoliki te. Ezali mpo ya bato banso boya bino banso bolingi Nzambe na bayeba mitema milamu boya tokumisa Nzambe. Bongo misa ekoleka penza na losambo pe na kimia. Kasi sima ya misa bozala presse te ya kokende mbangu te. Papa azali kobima ya solo agenda na ye akolanda yango. Kasi biso malem kowela te. Musique ekokontinue kowela te. Tokolanda ndenge bamembre oyo bazali kotala bongo protocole. Bakolakisa biso ndenge tokobima malembe. Kasi na kati ya feti wana pe tokokoba feti wana. Alors, monsieur le ministre, le plus dur, c'est l'après-messe. Il y aura messe, après la messe. Est-ce que les décisions ont été prises pour gérer ces flux, toutes les personnes qui viendront, la sortie, dégager tout le monde? Comment ça va se passer? Vous avez pris toutes les dispositions? Oui. Bon, tous on est en français. Non, il fallait moi lingala pour rivaliser à Ben. Mais eux, ça m'a à côté. Bon, voilà. Pour permettre de l'appeler quand même, d'être le bagage qui est messe, ils allaient messe d'abord, ils allaient messe, le ministre Mouya le bagage allaient messe. Invitation exacte. Ils amènent officiel au Baouya, ils ont quand même quelques dispositions. Tu peux ça qui déjà bateau, Baouya na bus, tu peux si ba ligne ba doyenné, na ba ligne. Et les gens qui battent nous, c'est pas qu'ils négocient aux autres. Tous les lignes na biso ordinaire ils allaient, mais bah on va s'organiser pour une ligne spéciale dédiée. Des places de PCB vraiment ils allaient important il y a qu'on spécifier mais ils ont autant la heure non ils bandent déjà ils bandent donc ils ont veillé déjà basé sur la transco ils ont OK ils bandent déjà alors on a côté tu rappelles ils ont 500 francs 500 francs bateau où tu vas payer c'est 500 francs OK comme matina ba destination na bango ngaki na lo balisusu ke pona ba officiel parce que ba mituna ils est belé
nalobaki tout à l'heure ke bao bakouta na gouvernement bakotelema na tembe batiki mituka babus ekosala navette bon badepute mpe oyo bakoya badepute oyo bakoya bango bana basénateur bakotika mituka na bango na mpango na bango ya palais du peuple kuna mpe eza na bus ekosala banavette eza mpe na bato mosusu bakoya oyo baza bato ya gouvernement te baza badepute te baza basénateur te me bakoya na mituka na bango toza na site ya scène de place ezali siège ya archidiocèse ya Kinshasa na site ya stade Tata Raphaël bakotika mituka na bango wana epuis eza na babus ebandosala banavette wana yangi mpe na rappele mpona kozonga na kati ya site eza na détail moko peut-être tobosani chaque zone akozala parce que eza site ya monene nous parlons de 1,500,000 personnes omoni ke bisika mosusu oyo ozali soki otamboli omona mwa mosika donc eza na baécran ya minene baécran ya minene donc eza kaka lokolo oza liboso ya papa donc quelle que soit zone oyo kozala kosinquiété te kozala tente te olongwana ke na zone oyo napusa na et puis son eza kitoko mpona mwana pembeni son eza vraiment son ya kitoko donc tokokuta n'importe où okuta bisika normal nyonso to ozala oza na écran ya monene komona ministre moye alobaki badispositif mpona komela mai egi des eaux atie babongisi babisika ya mai chaque tank wana eza na 12 pompes donc biso tobengaka pompe donc robinet eza 12 na esika moko epuis badisposition mpona bato base soulager donc nyonso to wana esi ezwamaki mpona accès nde tolobaki déjà baaccès ezali ebele donc baaccès en résumé ezalaki ebele mais on a ouvert tofungolaki 28 mais eza na baaccès oyo ezali na côté ya avenue côté ya baramoto so côté na baramoto soki oye na ngambo ya Ista to na ngambo ya poids lourd bato wana eza te kosengi te otourne no baaccès ezali ebele okota wana na okoti na ngambo ya baramoto na ngambo ya militant eza na baaccès et puis na ngambo ya Bokassa baaccès mosusu ezali wana donc mpona kopermettre et puis ministre moye alobaki nyonso to wana ezali sécurisé bagere bazali bapolisier bazali mpona koasile takite mais nazoprofite toza na aéroport eza na banorme nango ya komona ke bazwi mpenza badisposition mpona kotia barricade c'est-à-dire ke tokosenga vraiment na bato nyonso oyo bakoya babatela piste wana aéroport badisposition to ezali prise mais tozorapele quand même ke na bazone oyo batie bango na kati ya babarricade basila mpo soki papa sisi misa na ye baavion oyo ekitaka wana il faut pas tocréer baproblème ya sécurité et puis mpona évacuation ndenge olobi effectivement ndenge tokobanga ntango bakoya mesi na suka baya kolia bango bachombo shinga yokota nde tobimaka tozalakisa mishomisa tobanga baya kolia ye chombo bazali sécurisé mais tolérance mpe moi marge car ya dérapage badisposition eza makasi mais tokolinga te bato bana kolela batelefone c'est comme ça que zone nde tozoloba awa tokutaki na bino na site omoni déjà que toutes les dispositions ezali vraiment prises te lobi so la ntango batiki nyonso akoti na shade ya koti c'est-à-dire que tozoki tokota awa ke bakocheke bato nyonso to cheke bakota mais place wana mpe soki bamoni mwa moto aza mpe mwa nyamunyamu je crois que badisposition seront déjà prises même si eza messe mais eza messe na français messe papale et donc badisposition nyonso to ezali prise mais nangi na insiste ke en tout cas mpona na kati mituka ekota te vraiment to insiste ndenge ya belobi na bato baza na bamituka na baprivé na baofficiel en tout cas moto aza na droit ya kokota mutuka kuna ka baofficiel oyo bayebani baliste na bango ezali mais biso nyonso to basite oyo topesi tembe na tembe palais du peuple Sendwe stade de Martyr biso so mituka si kuna totie bafacilité ezali en parfaite collaboration na service ya logistique ya présidence mpona koassurer vraiment on a vraiment des détails n'engagina pesa. Alors Togo si monsieur ministre na opesa oui, je crois qu'il y a un point important au d'accord souhaité qu'on rappelait parce qu'on parle de sécurité. Sécurité rime aussi avec santé. Je voudrais rappeler que pour la mise à lobby, on a mobilisé au moins 2500 personnels de santé. On a mobilisé au moins 1100 éléments à Croix-Rouge. Ça veut dire que l'ambulance au cas de problème. Oui. L'ambulance Pézali. Tozan a 10 points mobiles à l'extérieur. 6 hôpitaux situés sur le parcours ont été mobilisés. Tozan a 30 ambulances. Oyo ezapé déjà disposées pour la messe Yandolo. Ça veut dire que ba disposition nyonso oyo faut zoama
quand on prépare événement à Mounene et Joami. Mais nous sommes à disposition par terme de précaution ou de prévention, même pas tout ça là. Mais pour que tout comme il faut que Batu Oyo Bazolanda, ba fidèle, Balanda, ba directive au Topesi Bango. Hein? Surtout, au moni Batu Barozalebele, il faut éviter ba mouvement de masse, stopper ba bousculade. Yango to conseil Batu Bazala Penza, na Kimia, ba volontaire Bazali, ba ko assurer sécurité, ko là et l'autre côté, ko soit nana mutute, l'air oye, tikala na place na yo, landa misa, l'air mis aussi lisa. Obimi, Okina, on a Kimia, Nengo Yakina. Je vais dire que l'église, la question, l'église n'a pas volontaire, vous avez dit que l'union soit koya, na bilo konae, mukia koya nango, téléphone naie, akobima nango sans problème. Oui, bakambe ko basasi biso mpona yango, tolobi yango na banderia na lopoto, il faut faire confiance aux agents de l'ordre. Kotika te bato bana basalisa biso. Côté manso malon bazali wana pa ko kengele pe ko salisa tout ça bango confiance tout ça na ko yebisa biso pe manso ko lipa malam. Alors on va terminer, monsieur le ministre de la communication et des médias. On vous rappelle, hein, nous sommes en direct. Si vous remarquez le caractère. Oui, monsieur le ministre. C'est vrai qu'ils ont tout un événement à Mounene et à Metz, mais tous les beaux ça n'a pas que pape na biso. C'est normal parce que quand on voit pas, si tu peux amener, tu vas ménager dans de l'eau. Mais je pense que c'est l'occasion à te rappeler qu'après Metz, il y a l'élo, lobby, le 2, dans le stade des martyrs. Et même où on a fait, avec un lobby, tu travailles dans l'église pour te à disposition, il y a pour faciliter même aussi déplacement. Il y a des élèves dans le diocèse environnante. Toujours vraiment à disposition. Et pour le bateau dans le diocèse environnante, ils sont au fêlé. Ok. Parce que le gouvernement a foutu. Donc, Kenge, Kasangolo, le diocèse environnante, il y a Sungabiso, avec un Sungabiso, après ça, Biso, Biso, le gouvernement a foutu Mbongo. Donc, aller na retour. Pour les athées, Moutazu, Bissaye, à comme la Guinée, Kozo et comme il passe. Bissoana, gouvernement du Congo, a mis Simbongo pour te battre, Nalobi qui chasse à terre. La diocèse environnante. Monsieur Riquet, du temps où il y a diocèse environnante, des abats, au bas où tu as vu des bisses à offrir. Ben, bon, ça va pour Gambo à Congo. C'est-à-dire qu'ils sont pour Tadi, Gamboana. Pena Gambo ya nzela isusu ya bandundu ba idiofa kenge kikwit popo kabaka bana bansonde ba kokoma donc on a bis au félé ba comme pe bis en yoso qui ça va konisi ma bazongi si ba d'accord voilà te comprendre. On a insisté on est un aspect à Liboso et puis aspect à Mibale par rapport à l'école catholique dans la Kinshasa tout cela qui peut sous une église tous eu à disposition ba point ya ramassage il y a ba élèves ils travaillent qui en haut stopper ça qui à Romain parce que il y a des gens qui travaillent dans le préfet parce que Romain est le coordonnateur de l'école catholique de Kinshasa il y a des gens qui travaillent dans le préfet pour na hotala nini ba kusama wana tutie yango à disposition détails de communiquer peut-être le binaton mais à disposition on a surtout parce que tous bossa na qui événement mususu ya munene ezali entre pape na ba jeune tous. Donc on a sur le villa pourquoi parce que on prend la stade des partis. Alors monsieur le ministre on va